breaking news ezabongo sango ya Congo na mboka na bino ezara animé par le messager de la bonne nouvelle, le pasteur de la diaspora Motolanzambe, le messager proverbe 30-30 Didier Forme Didier Songo pasteur Salomon de Bomesana Koloba Peko Benga. Alors tozali bon na rétro de la semaine ezali ba nouvelle nyon surtout où les gars qui na semaine au courant semaine na courant semaine lobby jeudi na Brazzaville et c'était na qui réunion moko monene au ba chef d'état africain bazaki na Brazza bango nyonso bazaki na commission ko sala réunion pour na ko convaincre Kabila ko kene le plus tôt que possible avant face B ya ba américain et betaye mais semaine na bino boyeba que biso tozo compter ni sur l'Amérique ni sur l'Europe ni sur l'Occident. Lumumba aloba qui était histoire ba congolais et vous allez écrit par des congolais pe biso tozo compter na Nzambe akila likolo na se Yoshua Mashia ou babenga Yesu les grands libérateurs. Na yebisa bino que Tshisekedi aza libérateur te, Honoré Ngwanda aza libérateur te, ne monanse aza libérateur te. Les peuples doivent se libérer. Ceux qui bami pesi kolanda maté na Nzambe ko pesa confiance pour Nzambe et vous allez bien. Et là on est salami Kabila alobi a copié Mobutu na nyonso so bobi entourage na nyonso zali bon na bato Mobutu alobi après lui ça sera le déluge a tie sikoyo politique ya terre brûlée ko boma ko tumba ba magasin ko tumba ba immeuble ko boma bato ko massacrer bato pour na kotia terreur mais esengi toyeba ke Nzambe aza mokonzi ya Congo Kabila ngongane kokaki biliaki bikoki alinga te fois kende. Alors la semaine oyo à part ba immeuble o ezikaki ba prendre biso ke lobby 4 magasins ezikaki na Kolwezi na avenue de Manguier commune de Dilala. À part wana ba yeko sabso susu que avant réunion à Brazzaville il y a le 19 octobre où ils avaient avec objectif pasteur président africain va convaincre Kabila à Kenena Kimia. Zuma l'ami intime de Kabila qui n'est comme on a Kabila Zelana Tanga communiqué annoncé pour le 15 octobre 2017 à Kinshasa. Le président sud-africain Jacob Zuma a atterri samedi 14 octobre donc à hier une journée d'avance 2014 à 21h à l'aéroport international d'Njili où il avait été accueilli par les marionnettes premier ministre Bruno Tshibala Nzenze. Après Njili, l'homme avait rencontré dans l'informel le dernier petit dictateur et tyran de la RDC, Joseph Kabila, avec qui ils ont eu un échange toute la nuit avant de rencontrer les officiels le dimanche 15 octobre. De sources sûres avons appris que la rencontre s'est terminée en quai de poisson simplement parce que le président Jacob Zuma, le président sud-africain, était porteur d'un message que l'ami personnel de Kabila, King Young, ne veut pas entendre lors de leur rencontre. Zuma a fait savoir à son homologue clairement que c'est fini pour lui et la communauté internationale attend une seule chose de lui, notamment la manière dont il attend à organiser les élections conformément à l'accord de Saint-Sylvestre du 31 décembre 2016, alors que visiblement cela est impossible pour lui. Mécontent, l'homme de Kingangat et de Kingakati furieux et très fâché n'a pas supporté le message de son homologue. L'émissaire de la communauté internationale a, après avoir été avec l'illégal et illégitime président de la République, le Rwandais Kabila, Bolimi, c'est vraiment du peuple Naza en direct qui a breaking news, Soko bien appris, vous avez bien, ou Soko na news, Soko Loba, parce que Naza en direct a tourné. Loba moi ma casse. Loba moi ma casse vraiment please.
Bon, on appelle si na mboka nyonso tumbote, félicitations na musala nyonso zo sala makuna, to continuer ko bunda, na regretter que bo associé ki ngate normal ngana ya, engé ça la bien quoi. Mais nzambe apambola bo continuer lit, to moni pe na mboka Congo kuna mindele bazo tia pression, to compter sur bango te parce que lelo na Brazzaville, réunion monene uto salama pour na convaincre Kabila kende, mais bino pe kuna bo baisser les bras te. To continuer to tia bango pour attirer auquel vraiment na sepeli mingi. Bon, et là, Liboso, Félix Tshisekedi, il faut aider à comme on a côté à peuple. Parce que tout tikali kaka na yé, mutaza président, il y a rassemblement, kaka yé mutako la moussa population. Bien que, yé sarabiso que parfois, azali bongo, na nini, na complicité, na gouvernement, parfois les rambongo, mais comme si biso puisque, bande quoi Togo, opposition à Togo, Bazali Banda, éviter pourquoi Félix Tshisekedi dit quoi bimsi batouté, et à komika rosa la pe bagé à Ngwanda na bagé à Nemonanse rosa ba vidéo, or que tous cela est beaucoup plus à sangri sa population, babi malibanda, babanda action pour l'obéga na Kabila. Voilà, il est au Togo le bangwana. Merci mingi, mais en tout cas, Biloko nous sommes ça la réunion, botiarango ba vidéo, parti aux populations essengeli yo côté top secret, to garda ango parce que Biloko nous stoko exposé. Merci beaucoup, ça va bien. Mote na Bruxelles mobimba. Bande ko wane zaki pasteur du peuple en direct à Bruxelles, bon moni na tika phone ouvert parce que babengaka et puis za rebelle donc tout ça koloba que Zuma a yebisi Kabila fois l'on a pouvoir, mais Kabila a siliki alingi kolongwate. Alors président nyon surtout Afrique ba sangani pour na ko luka ko convaincre Akende. Les sanguinaires et génocidaires de l'Afrique centrale se trouvent actuellement coincés dans son propre piège. D'une part, la communauté internationale qui veut le voir organiser les élections conformément à l'accord du 31 décembre 2016, et de l'autre côté, le peuple congolais qui est déterminé à en finir avec lui le 31 décembre. À la fin de sa mission, l'oiseau de mauvais augure, Jacob Zuma, a été conduit en Djili non par les services de protocole habituels, mais par l'escorte de la garde républicaine.
ce qui se passe actuellement dans la Kabylie est l'exemple parfait de la lâche qui dit est pris qui croyait être pris. Donc, Oyo ezali bongo makambu Oyo ezoleka na mboka na biso Congo. Ba yebisi biso susu kaka lelo Oyo ke na zotanga ba message nyoso ebele ya bato bazomituna eloko nini ezoleka na ngambo ya ba combattant ya coalition ya Général Amuri ya Kutumba. Nouvelle kouta na côté kuna na Uvira ba yebisi biso ke na champ de bataille na Fizi et lobby ba soldat ya Didier Etumba Oyo azali bongo ami ya Kabila pe a travaillé ka sous ordre ba Rwandais do azali collabo ba betani pe ba kufie belé ba luka ki kokendo kokanga Général Amuri na ba mai ba bomi ba mai ba bomi bango ebele pe ba soldat FARDC ba betami mabe MONUSCO azome mabibembe na Baraka ba MONUSCO na ba misusu na Bukavu côté ba FARDC ba Mercedes Rwandais Ougandais etc. ba kufi ebele mais ba Congolais bazali bongo na makasi ya kobunda pona kosila na Kabila pe ko benga na ba Rwandais. Alors Didier Etumba a échappé na liwa akimaki bitumba. Donc Oyo ezali ba sango touti kozwa ya nini o ezali bongo ya Congo Oyo to pesibino na nouvelle en bref to na basangwa mukuse to lobiete ngonga ezo souffler mu pepe ezo souffler pe ambassadrice ya Amérique na ONU azokita le 21 octobre na Kinshasa kokende ko kutana na ba partenaire ba société civile ko kutana na bato nyonso to bazosala banquête oyo ba crime ya Kabila pe je crois que makambo kitoko ekosalama en novembre pour na Kabila biso totikali to zala bomoko ndenge passé du peuple a utoloba totika ba discussion totika distraction to zala bomoko na bisaki bino ke IDPS apareko bakoko kabola biso na tribalisme te biso toza bana Mobutu totikalaki tatabo moko ekolobo moko bokozibo moko. Alors ceux qui montent surtout à continuer à supporter apareko ko supporter groupe aba criminel o ba ya ba tribaliste o bazana IDPS to o bazolanda nemwana nseme ba yeba ke fubaluka délivrance pe to ko se découdre na bango parce que Congo ezali mboka na biso surtout esengeli to bunda pona yango basango ya Congo et suki bongo ezaki nouvelle en bref et loko munene ali ko retenir que tozo zela Toyoka ba chef d'état africain ba kende ko convaincre Kabila atika pouvoir na malembe avant plan B ya ba américain ezali boye ndenge tolobi makambo na lobaka na monoko nanga ebima nganga comme Nelson Mandela pour Mobutu s'était donné corps et âme pour défendre son combat anti-apartheid. C'est le même Nelson Mandela qui derrière qui est venu derrière son ami fidèle et maréchal Mobutu pour n'envoyer ces fois longue. La même chose s'est fait Jacob Zuma qui est na Kinshasa, meilleur ami à Kabila il faut à Longwa à Kende. L'ami fidèle est bel et bien venu voir son ami fidèle, M. Joseph Kabila, pour cette fois-ci, pas pour parler de l'affaire, mais pour convaincre son ami fidèle que cette fois-ci c'est vraiment fini, il est temps de partir. Venu avec sa ministre des Affaires étrangères, l'ami fidèle a passé toute la nuit à côté de son Pangi Namono, mais Kabila a ébaqué, départ naïe ezali au applicateur ezali obligé, option A ezali président africain va convaincre Akende, option B ezali américain va longolaye parce que arrivé le 21 octobre na Kinshasa, madame Nikki Haley ezali bongo pour na ko tia en exergue madame au président Trump alobaki azana alobi Kabila azana deux options. Option 1 ezali a démissionner Akende ou option B ezali ba aider na ko démissionner. Donc tu pars ou nous te faisons partir. Donc Kabila tika na deux options qu'il part ou les Américains et la communauté internationale et que aider na kolongwa. Alors tolobaki na Manchester to komi bongo na publicité to na page commerciale
na Manchester tozana bato bibale oyo bazali bongo ko travailler ko load to ko remplir ba conteneur to ko tondisa ba conteneur to ko sala oyo babengaka bolimisi ba mot français obunga ko charger conteneur. Alors tozali bongo na mbala na tata Muyanzi oyo azali bongo mal propre bato wana mibale bazali koni soki oyo kopesa bango musala bakotia mituka na yo bapanzi baparaprise banguluti baka pe bazana kindoki po biloko no ekomate. Alors nzambe asali grâce soki ozana biloko na yo to olingi ko charger conteneur ne ko benga bato wana mibale te po bazana misala mabe tato muso Muyanzi songi kindoki pe ko bloquer biloko bato pe ko panza baparaprise à bato. Alors nzambe atindeli biso garçon mo malamu branco logistique oyo azali ko pesa pe ba conteneur komema ba colis et ko koma sans problème. Alors soki ozali na colis na yo ozana mutuka na yo olingi ko louer conteneur benga na 01 61 63 700 70 nazongeli 01 61 63 770 to obengi na portable na bango ezali 074 26 35 34 33 okozwa branco logistique garçon moko amote malamu akomema biloko na yo ekokoma na destination tolobaki boye esengeli na bino boyeba ke juge azalaka mosali na nzambe. Bible lobi le juge c'est un serviteur de Dieu. Moutounyo soto juge à reprendre ye talabo moina yo bien c'est que okimaki makambo nzambe to okomaki ko sala na nzambe na aventure yango nzambe a récupérer yo atindi mosali na juge. À part juge ce ne boyeba mu pepe ezaka mosala nzambe mosali na nzambe mbula ezaka mosali na nzambe ouragan ezaka mosali na nzambe et nzambe soki amoni yo ba aventure eleki akoko tindelo ouragan akoko tindelo mu pepe akoko tindelo malade ba o ba osala ba aventure nzamba bani ko fiakola ko beta pe ko redresser bango ezalaki bongo rétro de la semaine basangwa mokuse ndenge bolingaka avec Proverbe 30:30 yesoza nzambe. Breaking news